Ozali groupe Ovie moko kufera ya tikaki ya ba mupala na ba arc-en-ciel to oza ya banani. Dala biso tozwa formation par le vieux King na kati ya Maison Blanche avec 121 chanteurs. Moi j'étais parmi les 121. Na bunda ba kombo msolo tangelanga ba bundela wapi. Yo oloba ba kombo oye moko le King atiki na kati ya groupe. Obitolo mamsu so tondo lo bango wa kitubu ego bimawa. Kitubu tangu vyazo souffrir tangu vyazo kema na ba petit na ina 10 please tangu vyazo kema na ba 10 000 ye joli azaki wapi na moment wana. Ozoka tena zoba c'est la continuité bazwa kango tango o azalaki na bar à Kiti azui bâton de commandement à Pesikoti m'appelle la banda lelo continuer likamboy. Joli baki amène Moubiala le cerveau mélopé à Mama is Bible. Mais tu es pas que via commander na makamo ba Bible ba ni via zoni po evi ke fe na ya da YouTube nini vraiment. O lobi bien oyebela ka bongo mais zoke ezalaka bongo te. Chance ka koza mwana mayele ozoba oyebelaka mais ezalaka bongo te. Ezalaka bongo te pour monita là. Non please soki batu nyonso yo bazondima ko soutenir Joli baki amen. C'est pas de l'aventure. Eza aventure te. Yo nengo sana kotika mamuna oto bando soutenir nga na idéologie moko boy. Congo, Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Ouais, merci beaucoup mesdames et messieurs, un bon dimanche à vous tous qui êtes branchés à travers le monde, vous qui avez choisi tonton de la presse congolaise, Juvenal Kibala, garçon très bizarre aux événements brisques et dangereux et suspect, l'actualité dominée dans la ville et province de Kinshasa et aussi au Sirelenga Congo TV officiel. On est là juste pour promouvoir la culture congolaise à travers le monde, mais d'une manière générale de la culture. Alors, cet après-midi, nous allons vous présenter donc équipe n'habité au Soto-Woloba, équipe A, équipe B. Il y a Victoria Eleison avec Joli Moubiala. Nous allons essayer de parler tout sauf rien dans cette émission avec Koti à qui je dis bonjour et bon dimanche. Ouais, chez nous commençons par dire et certes il y a Gaïtan, il y a Kabambi, dans le monde entier, Vigitolo Nyonso, monde entier Mobimba. Dit, qui a dit que Joli baki amène à Gokokate, qui a dit que Kiwini Royate, Rosimbate, Bomonine Bolali, avec Joli baki amène, nous avons nos deux pieds posés sur terre. Tout qui m'a bangou na makolomi balé et puis n'a pas maté à l'aise. Vraiment, aux Vigitolo, équipe qui a la continuité. S'il faut parler de Victoria et Leison, c'est avec Joli baki amène. Alors, Koti na bato tout bolanda biso, to ki ka maman likolo. Tokende, ngaza mwana baki amen, mwana kiwini, pire petit a des protocoles. Merci beaucoup Koti. Bato bolanda biso. Victoria Eleison o ezavia tikaka to o ezaka création mo esalami na sima. Victoria Eleison son obi la continuité, cela veut dire quoi? O yazaki na bâton tellement zal souté, paix à son âme. Le roi Kester Moubiala Jean. Et si ka moli moné zali et pe manakimi a pene esengo. Atiki bâton de commandement na l'un des 12 apôtres. Yo za mwana mai na kati idéologie à presse. Obi masolo 12 apôtres. Bazalaka 12. Ba vena biso musu lelo basala daipen.
gloire à Dieu, eza mokano nzambe. Ba misu batika makambo oyo bakoma kosalela le Dieu tout puissant. Et ba misu ti lelo bazokoba. Ya ne divie nanga bipoli na fulu. So yeba beta likofi na mesa nani aropegisa. Mais joli baki amène à tali abi vigitolo eko kendo koya dans les ravins te. Micho mapela lolo dia nzenza boyebi masolo o petit nanga merveille na kati ya Luanda na Lubangu. Oyebi makambo yo yango joli abeta likofi na mesa ensemble avec ba Christian Maswa na Maro na Japon, ensemble na ba Mathieu Mobindi na kati ya Mputu, ensemble avec ba l'infinitif Gilles Vansimba. Mouvement yango yo lelo ki wini kala mingi te zoya nango na lobi ki wini yango kala mingi te zoya nango o ezali groupe o vie moko akufa ya tikaki ya ba mupala na ba arc-en-ciel to o eza ya banani dala biso tozo formation par le vieux King na kati ya Maison Blanche avec 121 chanteurs. Moi j'étais parmi les 121 na bunda ba kombo msolo tangelanga ba bundela wapi yo olo bananga ba kombo o yemoko le King atiki na kati ya groupe obitolo ma msu so to ndolo bango wa kitubu eko bimawa kitubu tangu vyazo souffrir tangu vyazo kema na ba petit na ye na 10 please tangu vyazo kema na ba 10 mi ye joli azaki wapi na moment wana ozoka te na zoba c'est la continuité bazwaka ngo tango oyo azalaki na bar à Kiti azwi bâton de commandement à Pesikoti mapela banda lelo continuer likamboy tant que King Kesser azaki vivant ata yomoko. Mais pourquoi pas rester ensemble binonyoso en fait pour créer idole omoni siko yomoko komozonga na kati ya idolo kampa na kati ya idéologie yomoko komozonga lomaliza madison omoni makambo mwana mai yemo omozonga ngana beta masolo tropicana na kati ya makambo oyebi vie joli baki amena ya sangisa biso nyonso ya panza sangisa te soko sangisa alinga sangisa bino na ba mupala alinga sangisa bino ba arc-en-ciel alinga sangisa bino tout na ba docteur bino tout vanda na yo sui lala pena na musu ya dodo pena ya gaita zwa pongino à l'aise lota bando tono ya gitoko vie baki asangisa biso tout na zo yo na flat hotel a vie na biso muzitu son excellence avec tous les respects avec son excellence José Makila na yebisa yo likambo biso tout ondima oh bazo ça les hypocrisie nga na zala wana to zwa to yebisa vie biso de rokokate lelo bango bani ba beta likofi na mesa ba ko beta likofi na mesa ba sende ba rokoka ba sete o etelema pointi ba beta likofi ba rokoka ngo. Alors si y a peut-être ministre de la culture invite peut-être l'orchestre Victoria Eleison Victoria wapi oyo ko se présenter. C'est simple, là où il y a la continuité. C'est le vrai Victoria après tout. C'est simple. Le leader qui est joli. Joli baki amène Moubiala le cerveau mélopé à maman is Bible. Mais tu yeba ke via komane na makamo ba Bible ba ni via zongi po ebi ke fe na ya da ichu ba nini vraiment. O lobi bien oyebela ka bongo mais zoke zala ka bongo te. Chance ka koza mwana mayele ozoba oyebela ka mais ezala ka bongo te. Ezala ka bongo te po monita là. Non please. Soki batu nyonso yo bazon ndima ko soutenir joli baki amène. C'est pas de l'aventure. Et ça aventure te. Qu'est-ce que tu vas gagner? Alors par rapport à programme vous préparez quoi maintenant et puis pour nous base déjà une idée. Biso bureau est solide, ba vient bureau bango bazaliawa, tozana ve somba teka mais c'est le directeur azalangawa omonike équipe est complète na la vient biso salon espoir maître Claude le conseiller principal ya joli baki amen mukolo boy bina kotika mamuna ya bandolanda nega joli neti bébé moko boy non oyo nga na koyebisa bana monde entier qui wini avec joli baki amen et Sili juste moi des clips à partir à poto ba clip promotionnel et comment qui na kosila to c'est la vie ya mais en entendant bisoawa sur Madouda 1 na bandal sinkin to répétera to bongisa déjà ba chorégraphie. Ba chorégraphie oyo bana kin bana monde entier ba romona pe moi lokolo sika animante Lopez alia oyo pe moi eloko moko boya sika on nga na kwa sireka bana kin c'est la réincarnation de King Kesser et Menea. On peut avoir un morceau? Ah oui, pourquoi pas.
Mama, mama, wapi agent? Est-ce que nakoki koyemba? Nakoki kolela. On nakoki kobina. On nakoki kolela. Merci beaucoup. Alors, bonjour messieurs, bon dimanche. Bon dimanche, papa. 30 secondes, qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Bon, pour les mélomanes, ils peuvent retenir, c'est important, il y a un problème, l'album Nabiso Kiwini. Il y a un solo là tout à l'heure. À lobby, je fait prêt. Donc, j'ai réalisé juste 2 clips pour la promotion pour revenir à Kinshasa bientôt là. Donc, tu as passé moi. Émission, tu as annoncé dans le mélomane, programme et mouvement. Tu as aussi ça. Bon, le colabino peut tu as bino boza monde entier. Donc, et ça lui pète bien pour tout capter le message. Que bientôt là, on va consommer kiwin sur les marchés. Merci beaucoup. Alors, on pas bientôt là, on va consommer kiwin. Mais au biso tu as 18 000. Vous avez prévu pour Ebima et Kenap. Bon, pour la maman 18 000. Tout à l'heure, Landi Koti m'appelle ok. Il faut d'abord joli Moubiala, ndeye arope sande idéologie wana parce que Kiwini a sengaki a la vérification, ba vérifier champ wana ndenge betami so moi fa et ali akoki ko ranger parce que via bana comment déjà affaibli quoi. Alors ba massa balinga ité et ça la manandenge wana. Alors, donc, le col a na minute, il faut qu'il y ait mon rôle de la peau. Mais tu as boire un autre point à biso. Donc, c'est le mot via Hollande langue après. Merci beaucoup. Alors, papa Batobo Hollande biso. Ouais, bonjour, bonjour. Oh, belle action en bonda. Les mignons batteurs, yo, oh, pena limbonda, tikeli, pena bâton en bonda. Des fois, tu es très colérique, très bon, très fâché. Mignon garçon donc mutu ya kolongo la babater son po kalizala ga mutambunda elongi moko soki ndengani mais belle action na idéologie moko ya sikatenda bater l'aura chanteur dozo lene na ba chanteur sous na beauté donc idéologie ya baki ya mende zo ça na limbono na ngona beauté wana fotu na ra mukili nga toni mais est-ce que réponse kana mukili merci beaucoup yo ba percussion na ki wini donc des fois té bo sentir. Merci beaucoup. Alors frère, est-ce que vous en avez possession, ça va tout plaisir au arc-en-ciel, ça va tout béni, ça va zénith, ça Olympia. Bavonana kinge bazwa busoto kaka ya kofinga na konya ba minene. Musala bazwa na bango batikela baki ya mene leader naturel. Tapila roye kosilisa bagera ni maso na mbogo ngongo. Mwana yaga bebe Brazilian mwana tika kwa banga joli azana njoto lokola motonos mwana tika kwa banga tapi ya lardo ya sa animatera Kongo baki ya meno yo ale bana Luanda ba mama Brisele amba sedi ya chapo tapi lardo yo c'est-à-dire que notre formation na zui za ka temps muke kana vie c'est-à-dire pena vie azunga ka pour sa continuité pour que effacer ba bosoto to ba sa animation école la bille vraiment boye belé wana ngana ko boye te wana père mo so ngana oza la boye pour le kolwana ya ngunde siko tuzanga na victoire sikoyo tuzipe na bato na to me manzela pour papa aza forme leader pemba ya mo fude na pesi mbote na bato tout balinga victoire o ya bango yango yo ce que vous venez d'avoir victorien, ok, ça n'a bino, yangoyo, bana Paris, bana Belgique, bana Londres, bana ya Japon, batu tout moté nana mutuité na kolongolate, bana ya Kini, tapila do yeyo, naka poser na bino façonner tapila do comme danger. Merci beaucoup na bato tout bolon na biso. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent retenir please? Bon, oh, bah, tout, bah, quoi, retenir plus, et ça, bah, sa confiance na bango et pas baki amen. Et puis, base à la moi patient parce qu'il reste seulement un peu de temps. L'un de ces 4 matins déjà, tout sera fait, tout sera fini. Aux hommes, on a bamaramusu bakenda na ngomba ngouté parce qu'il devrait tout préparer. L'air azo kita, ayamba la morona idéologie nyoso. Ndenge na lobaga Christian Maswana Maro, mais oh alingazo a koti m'appelle pour la continuité à info 081 021
11 69. Napesi mbote pena na bana Paris, masalanga vuma du monde na bossa niote et kiri bengazi na kati ya ville awa mokote. Merci beaucoup. Nous disons un grand merci Nabato Balandi Biso, please. Nous disons un grand merci. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Et je pense que tout le donc Bato Balingara Victoria Eleison a besoin déjà information en temps réel. Donc nous sommes là vraiment avec Juvénal de la presse et Zongi comme d'habitude. Nous disons merci à vous tous qui étaient branchés à travers le monde. Un grand merci et bon dimanche à Madame Sandra Luzolo depuis Londres, Maman na Belicia et Grayson, la grande famille Luzolo et à Messier Adams Luzolo. Nous disons merci beaucoup à Maître de leur Maître, le grand Maître de l'Orient, choisi Matata et à Chums Kabengele, pourquoi pas aussi à Willy Amoucheni 001 code mondial. Un grand merci à Bibi Ali Bitalo, à Madame Solange Sompa et aussi à Bruxelles, à Gisèle Mafouji, mère à 4 bébés. Donc nous disons merci beaucoup à toi. Merci à Solange Sompa comme d'habitude et aussi à la joie Pichuna Amado depuis Paris. Merci à toi Christelle Mabombo et à Ipucha et Mangengela, mère is back. Nous sommes arrivés presque à la fin. Junior Kodo Centre-Ville. Please, please, je dis please, je dis please, je dis please, je dis please. Ok, merci beaucoup. Batekindo qui va se minganga, basale lorote avec le namba babaola na butu kureke. Nana koyebi samninga yo kureke devoir à domicile. Boya Juvénal au baiser bembe. Boucle. Glodidia Sika, la mignonne. La mignonne. Très simbelenga bro. Très simbelenga bro. Kata.